d'être un enfant de Dieu. ezali malamu kozala mwana Ce na ne sont pas seulement des Nzambe mots, oyo ezali kaka maloba ya pamba te ce sont des faits kasi dont yango nous portons ezali makambo oyo ou biso exprimé en tozali d'autres termes dans notre tozali Dieu et komema Sauveur mpe Jésus-Christ, tozali ce kotatola porte-parole. yango Et c'est pour ete cela que nkolo na biso nous yesu kristo sommes si reconnaissants à ye notre amemi yango Seigneur. na mokumba na ye na ntina yango tozali kozongisa Nous qui matondi epai na nkolo na autrefois biso n'étions pas mpo son nete biso peuple, oyo mikolo qui eleki n'étions tozalaki pas libota na ye et te ne sommes pas dignes de sa grâce, to ou biso du moins, tozalaki je ne dine dis na pas ngongu et na ne ye suis pas ngolu na digne ye de sa te grâce, to mais ngai malgré tout, il est si nazalaki beau, si merveilleux oyo d'être akokaki enfant de te Dieu na ngolu na et ye d'expérimenter kasi la na grâce de ngolu na ye Dieu, asali biso tobengama de bana demeurer na en sa Nzambe mpe présence et de tokoka lui kobika kozala bana apporter na l'honneur Nzambe et la reconnaissance. tozala Que Dieu baoyo na nous ye aide. tokoka kozongisa Nous avons déjà matondi entendu une lokumu parole très mpo na maso ye précieuse et nyonso merveilleuse. toyoki deja eloba moko malamu Et nous mpe nous kitoko retrouvons toujours ici comme mpe tozali nous koya le mikolo nyonso savons awawa tous. lokola biso toyebi yango biso Ce nyonso n'est pas une habitude, oyo ezali kaka te mais bomesano c'est une pression de nos cœurs, kasi oyo ezali kotinda makasi kowuta na une mitema na pression biso au plus profond totindami de vraimen nous-mêmes. kowuta Quand na je kati vois ya aujourd'hui mitema nos na frères biso qui viennent mpo na de koya na loin, esika oyo soki naza kotala je bandeko oyo me bazali pose kowuta la mosika question, ngai moko nazali komituna ete qu'est-ce qui nous rassemble? eloko nini yango ezali Qu'est-ce kosangisa qui biso nous pousse eloko nini eza kotinda et biso indique dans nos cœurs mpe yango ezali kolakisa na mitema na ces biso choses? ete Car c'est, si je puis m'exprimer ainsi, c'est l'amour de Dieu, l'amour pour soki nakoki ce koloba na que Dieu a mokuse mis ezali nde dans nos bolingo na cœurs. Nzambe C'est oyo ye atie kati cela, na c'est sa mitema na parole biso et son esprit na qui nzela liloba na nous y ye pousse. mpe molimo Dieu na ye nde ezali kotinda biso nous aider, tika ete nkolo akoka que Dieu kosalisa biso aide tous ceux qui mpe nkolo akoka aimeraient kosunga peut-être baoyo être nyonso ici, bazalaki qui na posa cherchent bakoka à kozala être kokóma na comme esika nous, oyo mpo na bazala à na bomoko na biso glorifier le na ntina ete Seigneur bakoka kokumisa nkolo na ensemble, bibango à l'adorer et à glorifier son mpe nom. tokoka kokumisa nkombo Mais na ye biso l'occasion n'est nyonso pas donnée à tous. kasi makoki Nous epesameli le bato savons, nyonso te et kasi biso chacun toyebi et ete partout a moko la na moko epai possibilité azali de s'unir au Seigneur ye pour l'adorer. akoki kosangana Et ye mei na nkolo mpe akoka kozongisela matondi élever son nom. mpe Et pour cela, atombola nous nkombo na voulons ye aussi nous kumisa ye soutenir les uns les autres na et ntina na yango toujours biso mpe tolingi tokoka nous porter kosimbanaka mutuellement dans les mpe mains de la tokumama prière, car nous ne savons tomemamaka pas moko na combien de moko temps mpona toyebi nanu te cela ntango durera encore. boni Nous entendons etikali tout ce lisusu qui se oyo biso passe tozali autour de nous. kozela C'est un ntango peu tozali kotala étrange. makambo nyonso Cela ezali semble zingazinga na biso si koleka impossible et pourtant c'est vrai. yango tozomona te Et partout on ekoki parle de la te paix, partout bisika nyonso on y fait bazoloba ntina na référence et bakimia comme nous le savons tous lokola biso nyonso et toyebi l'entendons, yango lokola ils biso to savent tozalaki comme kozela jamais auparavant mpe baza kolezwaka que Dieu maminduki nous ndenge donne bango d'apprendre par nanu d'autres esalama images te que nous pouvons illustrer ou voir, me biso à ntango nous tozali kotala laisser makambo oyo nyonso revêtir ebongi na biso tokoka de kolata l'esprit de vérité, tolatisama de na molimo oyo na l'esprit de solo sa puissance, na de molimo oyo ya l'esprit de nguya na son ye amour, molimo oyo ya bolingo na ye que nous puissions avec joie crier na à sa ntina ete rencontre, na crier esengo de nyonso joie à sa tokoka rencontre. koganga na Que esengo Dieu nous aide nyonso à lever les yeux na vers lui kokutana seulement na et à ye glorifier son nom. mpe Nous nkolo allons peut-être lire asalisa un biso chapitre totombola miso na des biso mpona actes tokumisa des nkombo na ye apôtres. tokotanga na mokanda na Nous connaissons misala les acte saintes des écritures et apôtres biso nyonso on toyebi makomi lit si souvent des saintes écritures et peut-être la lirons-nous encore plus souvent, ntango mosusu réaliserons-nous tokotanga yango que mpe Dieu tokotanga nous yango ntango parle nyonso mpe wana tozali à travers kososolo ete ezali nde elle, nzambe même azali lorsque kosolola nous na sommes biso ici ensemble. na nzela Acte eloba na chapitre ye 2 et chapitre wana ntango 22, pardon. tozali Acte chapitre esika 22. Ici, quelqu'un se ensemble justifie, si je awa peux na acte m'exprimer ainsi, chapitre au nom 22 du Seigneur, devant ceux qui pensaient avoir la promesse. ntango ngai nazali kokanisa awa Et na ntina tout ce baoyo qui bazalaki leur kokanisa a ete été bango donné, bazali comme na nous l'avons entendu hier, et qui elaka sont passés à côté. kasi bango Que ebele Dieu nous baleki fasse la pembeni grâce na elaka d'en wana tirer les leçons. ebongi ete Ici, nkolo Paul apesa parle biso et dit
ngolu oyo toko yango ezalali te ya mpo na biso. verset 1, Na Acte chapitre 22 na verset 1 Paul alobi ete écoutez bandeko na maintenant ngai ma mpe batata na ngai justification boyoka devant ngai vous. ndenge nini nazali kosamba liboso na bino. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en Wana hébreu, ntango bayokaki ete ye azali kosola bango na monoko na ebelo, bango bavandaki kimia continua. mpe ye akobaki koloba. Verset 3, je suis juif. Na verset 3 bengai na eli muyuda oyo nabotami na mboka na Tarse kuna na Mais j'ai Sirsil, été élevé dans cette ville. kasi ngai nakoli na mboka na bino C'est au pied oyo de Gamaliel mpe que j'ai ezali reçu nde mon na makolo na éducation Gamaliel ngai nazwaki dans la mateya na ngai stricte ngai nalakisamaki observance de la wana loi na de nos kolandelaka pères. kobikaka J'ai été aussi mobeko zélé ya batata na pour biso Dieu mpe ngai que vous natondaki l'êtes na makasi mpo na tous kosalela encore aujourd'hui. mobeko wana Verset 4. mpe boyebi En yango ti tant lelo que tel, mpe kozala ndenge j'ai wana persécuté cette ngai na niokoli direction de foi ngai na jusqu'à la mort, niokoli en bakolandana ya faisant kondima ya enchaîner et bato jeter oyo en ti prison les koboma hommes bango mpe et les kotiaka bango femmes. na Verset 5. baprison basi mpe Comment mibali mpe peut basi en témoigner le souverain sacrificateur lokola et tout le banganga conseil nzambe des bakoki anciens? kotatola yango mpe J'ai même demandé à ces bampaka derniers nyonso d'envoyer des mpe lettres ngai mpe nasengamaki à na nos bato oyo concitoyens batinda mikanda na et je bandeko me na suis biso rendu à Damas mpe ngai afin bapesaki ngai mikanda d'amener les gens de nakendaki cette ville kuna na mboka na à Damas Jérusalem mpona pour komema bandimi oyo bazali kuna baya na Jerusalem tokoka kopesa alors bango que etumbu. je me trouvais en Kasi chemin wana et que ngai j'étais nazalaki arrivé kokende epai près batindaki de ngai Damas. mpe kokóma na ngai pembeni nakota na mboka na Damas, Une lumière brillante namoni pole moko soudain du makasi ciel yango à ezingi l'heure ngai de mbala midi. moko yango eutaki na Verset 7, likolo je wana na midi tombais à makasi. terre et j'entendis une Ngai voix nakweyaki qui na me se criait, mpe nayokaki mongongo moko ezali Saul, koloba na ngai, Saul, pourquoi me Saul, persécutes-tu? mpo na nini yo ozali Verset 8, konyokola je ngai? répondis, Na verset qui 8 es-tu, Seigneur? ngai nazongisema ya Il me nalobi dit, ete yo ozali je nani suis nkolo? Jésus de Ali alobi Nazareth, ete ngai que nazali tu Yesu na Nazareth oyo yo persécutes. ozali Mes konyokola. Na verset compagnons 9 ont perçu la lumière, bato balaki na mais ils ngai n'ont bango pas entendu la bamonaki voix de celui pole me bayokaki qui mongongo me parlait. ya oyo Verset azali 10. koloba na Je ngai te. demandai Na alors, verset 10 que mpe ferais-je, Seigneur? natunaki ye nasala nini Le nkolo? Seigneur me répondit, Mpe nkolo ayebisaki ngai lève-toi abete et va telema à Damas. mpe kende na mboka na Là-bas, Damas, tu recevras des informations mpe sur tout kuna ce bakolakisa qui yo t'a été ordonné de na faire. oyo nini ngai nasengi Verset yo 11, koka comme je kosala. ne Na voyais verset pas 11 lokola ngai aveugler par nazalaki l'éclat de komona cette te lumière, mpona pole wana monene je bomai fus ngai conduit misu, par la main par mes compagnons bandeko et na ngai oyo toalai nabo basimbi ngai j'arrivai na maboko bamemi ngai à ti Damas. na mboka oyo na Verset 12, là, Damas. Na un verset 12 certain Ananias, mpe kuna nakutanaki na mutu moko Ananiasa homme pieux et oyo respectueux de azalaki la mutu loi, moko qui boboto jouissait mpe de l'estime de tous ye les Juifs de bazalaki la région, kosepela ne vint me mingi, trouver. baza Verset kopesa 13, lokumu na s'approcha de moi bajuifu et me dit, oyo ya mboka Saul, wana mon mpe frère, apusani pembeni na ngai alobi, retrouve la vue. Et Saul ndeko aussitôt, na je ngai fungola recouvrai la miso na vue yo, mpe et le mbala vis. moko nabandi komona. Verset 14, mais il poursuivit, Na verset 14 mpe le yakobaki Dieu de koloba notre ete Père t'a Nzambe na destiné tata à na biso connaître ye sa atindi volonté, yo okoka koyeba à mokano na voir le ye juste mpe yo okoka et komona à oyo ezali sembo entendre mpe okoka l'appel koyoka de kobiangama sa bouche. kouta na monoko na ye. Verset 15, Na car verset tu dois 15 témoigner mpona pour ete lui yo devant tous okende les hommes kotatola de ce mpona na ntina que na ye tu na as bato vu nyonso na et makambo oyo yo omoni entendu. mpe yo Verset oyoki. 16, Na et verset 16 maintenant, sasa yipi pourquoi hésiter? mpona nini yo Lève-toi, okoki sois kokanga baptisé et motema efface letelema kende mpe zwa libatisi en invoquant mpe son nom. kende okende Verset 17, de kokomisa retour à nkombo na Jérusalem, ye. j'ai prié Mpe dans le ngai wana ntango temple nazongi et je na suis Jerusalem tombé nazali en kosambela na temple extase. na ndako na Verset Nzambe 18, mpe mbamo nakwei namemamaki na molimo Jésus qui mpe m'ordonnait, namoni dépêche-toi Yesu azali et koloba quitte na ngai Jérusalem, sala mbangu bima car na ici kamboko na on Yerusalem n'acceptera pas mpona awa bango ton bakondima te témoignage litatoli na à yo mon sujet. na oyo etali ngai. Verset 19, je répondis, Seigneur, Verset 19 nalobi ete ils savent nkolo bien que c'est moi qui bayebi ai fait ete jeter en ngai nde prison mutu et nazali kokanga fouetter bango mpe dans les kobetisa synagogues bango tous ceux qui fimbu croyaient mpe en kozwa toi. bakanga ba oyo nyonso balaki na lingomba na yo mpe nazali kokanga bango Verset 20, oyo baya et quand kondimela le yo sang de ton témoin mpe ntango Étienne a makila été versé, ya moi aussi, je me suis tenu là et j'y ai pris témoin na yo plaisir. Etienne babomaki nga mpe nazalaki wana mpe nga nazalaki kokengela
qui l'ont fait. azali kokengela bato oyo bango babomaki ye 21 mai, na il mercredi nous 21 répondit, kasi ayebisi ngai mets-toi ete en route, yo telema mpe car kende je banda vais kotambola t'envoyer mpo nete au ngai loin nakotinda vers les yo na nations. mosika Verset kuna 22. na mabota Jusqu'à cette parole, ti ils l'avaient kotalelaka écouté liloba tranquillement. oyo nazalaki koyoka na kimia Maintenant, mingi ils poussèrent un cri. mpe nsima gangi na mangwa makasi Qu'un tel homme disparaisse de la terre, bato balobi ete moto andenge il ne oyo doit pas abima rester aloko en akoki vie. kobika te fo ye Verset toboma 23. ye Pendant qu'il criait wana encore ainsi, bato oyo en bakangaki jetant ngai leur manteau bazalaki et en koganga boye mpe jetant de la baza poussière en l'air, kobwaka verset bilamba 24. yango likolo na likolo Le colonel le fit na verset entrer dans la 24 wana forteresse et colonel ordonna takoti qu'on bango na ndako monene l'interrogea à coups de fouet mpe basengaki ete afin de babeta ngai découvrir la bafembo raison pour laquelle il mpo criait si bakoka fort koyeba mpo na nini bazali bango contre bazali koganga makasi ndenge wana lui. mpo na nini bazalaki koganga bongo Jusqu'ici, cette parole précieuse ti wana ezali liloba na bule est chère. mpe ezali ya Il n'y aurait motuya rien à ajouter, ezali likambo ya à ce koyebakisa na que kati nous ya avons liloba entendu, oyo à ce te que nous avons lu mpo nete biso et à ce que totangi nous lisons souvent mpe biso nous-mêmes. totangaka yango ntango nyonso Mais pour moi, kasi mpo na les ngai actes des apôtres sont quelque chose mosala na bantoma de ezali spécial, quelque eloko chose de moko grand. oyo ya motuya Chaque fois que je les lis, ntango nyonso ngai nazali kotanga yango je vois, et si je peux m'exprimer ainsi, nakoki je komona trouve soki nakoki koloba toujours boye une nouvelle lumière, ntango nyonso nazali kotanga wana komona pole moko ya sika ezali koyela ngai de nouvelles choses. mpe naza komona makambo ya sika à moi. makambo ya sika Je ezali peux kofungwama reconnaître et katikati na percevoir, ngai et nous tous, nakoki à koyeba toutes ete les époques comme nous le lisons ici, na ntango l'apôtre nyonso Paul a été lokola biso tozali kotanga awa emprisonné à Paul cause du azalaki témoignage, na à cause de la prison volonté na qu'il ntina a ya acceptée. litatoli Nous avons lu ici oyo comment il azalaki s'est kopesa levé, mpe tomonaki comment awa l'occasion te lui ndenge a nini été donnée de parler à ceux bapesaki qui ye se déchaînaient, occasion qui akwa se koloba na baoyo déchaînaient nyonso bazalaki contre kosambisa celui ye qu'ils avaient crucifié, frappé, bato oyo martyrisé, ye anyokolaki qui est bango mort pour le monde. mpe ye Non seulement atatolaki na mort, ntina na ye mais oyo mis oyo au anyokwamaki tombeau. mpo na mokili Il est ressuscité, anyokwamaki akufi mpe glorieux. asekwaki mpe ye Il est asekwaki na monté au ciel nkembo victorieux. mpe ye amati Et nous na savons lola kuna na que de là, nguya il nyonso reviendra. mpe biso Car toyebi c'est ceux ete qui ont kouta le kuna nde témoignage akoya qu'il a mis mpe baoyo bazali en na eux. litatoli oyo nkolo atie katikati na bango La question que nous nous posons, kasi ou que motuna oyo je tozali me pose, komiposa est la suivante. komituna to Est-ce biso tozali que, komituna est-ce tolobi que boye nous avons ce témoignage de bongo biso Jésus-Christ tozali en na nous? litatoli oyo na yesu kristo kati na biso Revêtus de ce qu'il biso a apporté ya pour solo nous vraiment dans ce monde, tomilatisami na avec oyo la nyonso ya amemeli certitude, biso oui, kati na avec mokili la oyo béatitude, wi wana avec ya ce solo qu'il mpe na a lokumu répandu sur ceux qui l'attendaient kotalelaka et na sur oyo les nguya ordres oyo ye qu'il a donnés, asopaki comme na nous baoyo bazali l'avons kozela entendu ye hier peme soir. kotinda moyo ye apesaki Il bango devait lokola toyokaki témoigner yango de ce lobi qu'ils avaient bango ebongaki entendu, ete batatola na ntina oyo bango qu'ils bayokaki étaient mpe revêtus bamonaki de la puissance, mpe bango batondisamaki na oui, nguya qu'ils kowuta na likolo pouvaient ainsi aller dans le monde mpe entier bango et bakoka porter kokende le na mokili témoignage, mobimba na ntina ete le bakende message de kotatola joie. Oh, comme oyo il est sango merveilleux de oyo savoir ya que esengo Paul, esengo mpe tondi biso koyeba ete l'ancien paul Saul, oyo babengaki saul na a été ntango na choisi, kala est entré ici comme ye nous le mpe savons, aponamaki mpe akotaki na mwango oyo regorgeant lokola et même biso avec un tozali grand koyoka zèle yango pour la loi paternelle comme mpe il ezalaki l'exprime na ici. nguya nyonso La loi des pères, lui aussi était comme eux. Il ye mpe azalaki défendait lokola la loi bango des pères ye et azalaki pensait qu'il était appelé à kotatola persécuter cet enseignement mibeko ya batata na pour ye ceux qui suivaient ye celui qui a été azalaki crucifié, konyokola baoyo nyonso bazalaki ceux kondima oyo qui rendaient akufaki na ntina témoignage de na ce bango qu'il oyo bazalaki kotatola na avait ntina na ye yesu entendu et vu et perçu. mpe bango bazalaki kotatola na makambo bango bamonaki mpe Il a d'ailleurs bayokaki exprimé ici. ye moko Paul alobi Il a yango awa reçu des lettres ye azwaki mikanda et s'est rendu à Damas mpe ye akendeki na mboka na damas pour amener les croyants à Jérusalem mpe akanga bandimi na makasi amema bango na jérusalem mpona akende
nyokola bango na ntina oyo akondima na bango. qu'il rend lui-même témoignage Kasi ici. ye et moko dit, azalaki kotatola awa mpe alobi alors que j'étais ainsi en chemin tout wana à ngai coup, nazalaki à kokende midi, mbala moko na midi makasi que s'est-il passé? eloko nini yango Nous elekaki pourrions et nous dirions encore tokoki qu'est-ce koloba qui mpe peut être tokoloba yango plus lisusu brillant que le soleil à eloko midi? nini ekoki koleka Qu'est-ce qui moi peut briller koleka plus magnifiquement koleka kopela que le moto soleil? ke Mais ici, moi nous avons entendu et me awa lu toyoki awa te que non seulement lui, mais aussi ceux qui ezalaki étaient kaka ye avec te lui. me na baoyo nyonso bazalaki na ye elongo bamonaki Frère pole Branham wana l'a déjà dit si ndeko souvent Branham alobaki yango na et le ntango répète, nyonso mpo azali kozongela yango que cette colonne de feu, alobi cette ete oyo lumière likonzi brillante na moto qui oyo accompagnait les ezalaki Israélites kotambola na bana Israel kuna na kondima na était kala aussi apparu à Paul, yango mpe emonanaki ou na était ntoma apparu à Paul Saul, mpe qui était tolobeka allé là-bas na avec Saul autorité pour oyo azalaki conduire ceux kokende na makasi qui mingi devaient kokende kokanga baoyo être baoyo punis. bazalaki Mais il s'est ofala nyokola prosterné bango et il savait ye parfaitement que amikitisi cela ne pouvait mpe être personne ayebaki d'autre que ete le Seigneur qui avait oyo libiki autrefois oyo fait ezalaki sortir le eloko peuple mosusu te d'Israël. ezalaki kaka ye moko Comme je nkolo l'ai dit, abimisaki Frère libota na Branham fait Israel si souvent remarquer que mpe lwa ndenge nalobaka yango frère Branham azalaki un koloba juif, mikolo nyonso lorsqu'il ete perçoit quelque chose de la colonne de feu, toki muyuda amoni eloko moko lokola likonzi na il moto sait exactement ye qui fa c'est sosola et qui en parle, oyo wana qui ezali c'est et nani qui est celui qui lui mpe parle, que azali cette koloba na colonne de feu nani puisse Dieu katikati agir na en toi, likonzi en na moi moto et wana en nous tous, tika afin ete que nous nzambe epasala reconnaissions celui qui katikati nous na parle biso depuis na ntina la ete colonne de feu. tokoka koyeba nani oyo azali kosolola na biso kowuta na Nous avons likonzi na entendu moto Paul dit ici, toyoki Paul il a koloba entendu wa la voix, ete il a ngai perçu les nayokaki paroles mongongo qui lui parlait ayokaki maloba parce qu'il y était oyo destiné. ezalaki Les autres kolobela ye voyaient bien la lumière, mais bamisu ils bazalaki n'entendaient komona pas pole la me voix. bazalaki koyoka mongongo te Il lui parlait. ye azalaki koloba na ye Et je l'ai déjà dit à un moment donné, mpe ngai nalobaki na ntango moko boye comment est-ce possible? Dieu yango ekoki apparaît à kozala Saul ndenge sur le nini ete chemin. nzambe akoka komona na lui Paul na parle. nzela Il akoka lui kosolola parle. na ye Et azosolola il na lui ye dit, mpe maintenant, ayebisi ye va à Damas. sasa epi yokende na mboko na Ne Damas pouvait-il pas continuer à lui parler? ye akoka kokoba te Ne pouvait-il koloba pas na lui ye donner les kokontinue koloba na ye ordres mpe qu'il to devait kopesa ye exécuter? mibeko oyo ye akoki kolanda Non. te Comme nous l'entendons si souvent, lokola frère biso Franck l'a dit toyokaka et yango répété, ndenge frère Frank alobaka Dieu mpe azali a kozongisa besoin yango d'hommes nzambe aza à na travers posa lesquels il parle. na bato na Dieu nzela na a besoin de ye personnes qui ye akoki portent son kosolola message. nzambe aza na Dieu posa a na besoin de bato vases, oyo ye de akoki terre, kozwa de vases bateya sango na ye fragiles. aza na Et posa ya pourtant, banzoto il les oyo a remplis akoka de son esprit kotondisa pour ngo na porter molimo na ye le message. mpe bango Et bakoka c'est ainsi qu'il devait kotatola aller liloba à na ye Damas. na ntina na Et yango il y avait là un Paul homme, fale akende na comme nous venons Damas de le lire, mpe akende qui kokutana na s'appelait mutu moko Ananias. lokola totangi Et yango il kombo s'est alaki adressé à Paul Ananias en mpe l'appelant frère. Ananias abengaki Paul alobi na ye te ndeko na ngai Nous savons toyebi que le biso Seigneur nyonso est ete tout-puissant, que le Seigneur est nkolo omniscient et azali qu'il na sait nguya qui il peut nyonso utiliser. mpe azali Qui il peut bisika utiliser. nyonso Mais ici, ye comme ayebi nous l'avons nani yango lu akoki dans tout kosalela cela, lorsque Paul a kasi ainsi biso rendu ntango témoignage de tolobi la awa manière dont toyoki Dieu lui a awa parlé, ntango jusqu'au Paul moment où atatoli il apesi a témoignage rendu na ye na makambo son nyonso elekaki témoignage en disant mpe qu'il wana ye azali koloba était ete destiné défendre le Christ, a prouvé qu'il était ye le alobaki vrai, ete celui qui vraiment devait venir. ye sasa ye mpe Jusque-là, mena ils ont ebongaki écouté mena akoka kodefendre Christ atatola et ye subitement, ete oyo tous se ye sont rebellés, alingaki kozonga se sont tournés tozali contre kozela ce qu'il a zonga dit. Nous savons que mpe nous bato vivons à la même nyonso époque. Les batelemelaki choses ye n'ont pas balobi changé. ete Mais lorsque biso le azali témoignage de kobika Christ Jésus est na meme rendu époque et que la mpo puissance de nete sa gloire se ntango manifeste, tembo litato na yesu kristo le epesami monde se mpe met nguya na ye ngi à komonisama fulminer wana okomona et à ete dire, mokili ebandi ils ont kotomboka perdu la raison. mpe bakoloba ete Ils bato entrent oyo en baza su na extase. mayele Frère te Rousse l'a déjà exprimé ces derniers bakotomboka jours. mpe bakoloba ete eske na ntango na suka oyo Nous honorons celui qui a souffert pour nous. Oui, nous honorons biso celui qui tozali peut nous kokumisa combler et nous oyo remplir de à sa gloire et à sa anyokwami louange. mpo na biso Nous mpe remplir de sa oyo gloire et de sa akoki louange. kotondisa biso na molimo na ye na Jusqu'ici, nkembo nous na ye l'avons entendu. ti awa biso Ils toyoki étaient yango tous calmes, mais bango lorsque nyonso Paul a rendu bazalaki témoignage,
na kimia kasi tango Paul apesaki mena litatoli na ye na tuna oyo na oyo azali na nguya na likolo mpe na se bango babenganaki ye babi longwa moseka na biso ebongi biso na ntango nyonso totatola oyo nkolo kolakisa ete ye azali na mawa mingi mpe tokakoyeba ete liloba na ngolu ezali nano mpe yango ezali komemama na ntango na biso tolingi kotikala te tovandi biso tolingi kotelema ntango eleki mingi na mwa ntango moke oyo etikali na biso mpona kotambola wana na mokili oyo ebongi na biso totatola lokwa frère Frank alobaki ete etikali encore makambo etikali mwa ntango moke alobaki makambo ebele me sasa epi tolingi ete tosangana biso nyonso mpona ete tokoka komema sango oyo nalobiko na ntina ete nkolo akoka koloba lisusu akoka lisusu koloba na ntango na biso lokola totangi awa ete nkolo aza na posa ya bato lokolo asololaki na Saul me ye azalaki na posa moko ya Ananias mpona Ananias akoka kolakisa lisusu na mozindo tika ete Nzambe akoka kosala ete biso tozala oyo bazali mikanda oyo batangi bisika nyonso mokili moko ezali kotanga na ntina na nkombo ya lokumu na nkombo na ye amen. Lokumu mpe masanzoli ezonga na mokolo na biso mpona apesi biso ntango oyo tokoka koyamba liloba na ye mpe tokoka koyamba makambo oyo asalaki na ntango eleki mpe wana posa monene etondi katikati na ngai koloba ete nkolo sala lisusu na ntango na biso lune tosalaki lobi ntango tozali koyoka baza koteya biso makambo oyo yango ezali kolakisa biso ete yango ezali komema mama na kati ya mitema na biso lelo tonkolo biso tozali kaka te mpona koyoka oyo Nzambe asalaki na mikolo eleki kasi biso tozali awa mpona tokoka kobika nini azali kosala lelo mpe kala mingi te awa soki totikali moke tobanda kobondela lokola frère Russe toyebi te soki akoki koloba lisusu me soki totali liloba oyo ekomami na mokanda na Ezayi nkolo alobi na biso Ezayi 56 na verset 27 ete ndako na ngai ekozala ndako na masamboli ya mabondeli mpona mabota nyonso ekozala ndako ya maloba pambapamba te ya koyemba te kasi ndako na ngai ekozala ndako ya mabondeli ndako epai nini bazali kokumisa nkolo na molimo mpe na solo ndako oyo Nzambe azali komimonisa kati na libota na ye ndako epai nini ye bazali kobondela ye mpe azali kozongisa yano ezali ndako oyo ye azali kokutana na biso mpe tozali kokutana na ye toyebi ete ntango nkolo azalaki kotambola na se oyo ye abenganaki bato na ndako na ye mpe abetaki bango fimbu yango alobaki kuna mokanda na Matie ndako na ye kozala ndako na mabondeli kasi bino bosaleli yango nini tozali komona ete nkolo ye makambo misusu ezalaki kaka ya ye ezali biso nde te tozali kobongisa ndako na ye kasi ye moko biso tozali na bandako na biso tozali kokoka kutu te to na bandako ya bato mosusu bongo na ndako na nkolo kasi soki biso tosangani na liboso na ye na motema oyo vraimen eza ya kofungwama ya solo toyebi ete nkolo biso tosangani liboso na yo biso tolingi tokoka kozongisa yano na makambo oyo oyebisi biso na oyo olobi na biso na Jean 4:24 ete ntango ekomi epai nini baadorateur ya solo bakoadore ye na solo mpe kati na verite ekozala kuna na Jerusalem te na ngomba te to na esika moko ya bule me epai oyo bango bazali na molimo mpe kati na solo
biso nyonso tu toyoki yango na mokanda ya baroma koyebaka ete ebongi na biso na lisanga tokoka kokumisa nkolo tata na nkolo na biso yesu kristo na molimo moko na kondima moko na boyokani moko ete na nzela na ye biso tokomi bana na nzambe kristo oyo ya yambo mpe biso ba oyo ya yambo ye nganga nzambe monene me biso mpe banganga nzambe mike ye nkolo monene mpe biso tokozala bakambi mpe na ye nyonso tu ekokokisama lokola yango ekomami lokola ekomami na Esaïe 56 na verset 8 yango wana nde nkolo azali koloba yango wana nkolo na biso azali koloba oyo azali kosangisa mabota oyo ebwakamaki na Israele alobi ete ngai na kosangisa bango lisusu kokoka na koleka na oyo deja bango basangani ngai na kozwa bango na mabota kobimisa bango na mabota nyonso lokola ye alobaki na Abraham liboso ete mobeko ekweya kati na yo mabota nyonso tu bikolo nyonso mabota nyonso ya se oyo ekopambolama na nzela na yo nkolo asi alobaki lipamboli oyo ekopesama na mabota mpe lobiko yango eye katikati na biso mpe biso tondimi yango kozongisaka matoni mpe ngai liloba oyo epeti ngai ntango tozali kotanga lisusu makambo oyo nkolo asali mpe ye azali koyamba koloba ete ata basakoli ya minene bantoma bango bazali koyeba te nini oyo nkolo azalaki koloba na bango bango bafale bazela akoka kolobela bango lisusu na mozindo toyebi te bato oyo ya nzambe bango bazali kotelema likolo na nyonso bango bayebaki nyonso te bango bazalaki kotalela nzambe ntango nyonso bazali kotambola bango bazali na posa ete nzambe asunga bango awa tozali kotala na oyoyo ezali mutu moko abengami na ndenge moko ya monene oyo ezali Paul ye abengamaki ntango ye amonaki Paul oyo monene na acte 22 na verset 8 mpe ye azongisaki ya nalobi ete yo ozali nani nkolo mpe ayebisi ye ke ngai nazali yesu oyo na nazareti oyo ozali konyokola bato tozalaki na oyo bamoni pole me bango bayokaki mongongo te mongongo ya moto azali kosolola na ngai yango ekozala kaka lolenge wana ebongi na biso na moko akoka koyoka mongongo na nkolo tokoki komona pole mpe tovandi moko na moko koyoka liloba me oyo etali emonisami ebongi moko akoka kozwa kowuta epai na nzambe ye moko ebongi te pole moko wana ekoka komonisama na ye mpona ete ntango nzambe azali kosolola na mutu ye moi wana mpe solo moko monene ezali lokola ngai nayebisaki bino lokolo ete na manière moko ya mokuse na verset 10 natunaki ngai na kosala nini nkolo nkolo ayebisi ngai te telema mpe kenda moko na Damas kuna yo kokende bakoyebisa yo makambo nini oyo okosala. D'abord liboso na nyonso yayebaki ete bongi na ye d'abord afungwama miso mpe azwa libatisi ete masumu na ye ebongaki elimbisama na kondimelaka kati na Yesu Kristo azali nkolo mpe nsima nkolo alobi nango ye lisusu wana ye azalaki na tempelo mpe ayebi na ye etelema wana alaki na liteni mosusu me na 25 ekomi ye alobi ete telema mpe banda kotambola kende mpona ete ngai naza kotinda oyo na mosika na mabota. Tozali kokanisa awa na Esaïe 49 verset 7 à 8 ete nkolo afali akoma pole mpona mabota nyonso yango nde esalamaki ndenge wana oyo
lilaction oyo etotinga na motema mpo tokomi na esika moko tokomi ebongi na biso tokoka kozwa batoli ebeko kaka euti epai na nkolo esengami te okoka kaka kosala eloko kaka boye te moto to akoki kosala yango baprograme minene ya kosambela ezali moto na moto akoloba ngai nayebi na ndenge na ngai kasi epai nini nzambe azali komimonisa kati na liloba na ye epai nini bilaka nyonso na nzambe ekoki kokomisama epai nini histoire ya lobiko ezali komonisama ezali te kokoka kosala eloko moko kasi tikati nzambe akoka kosala katikati na yo kokoka na liloba na ye oyo na ntango na suka yango nde ezali kosimba biso na motema wana ntango biso ozali koyoka liloba na ye mpe biso ozali koya epai na ye tozoloba ete nkolo tike ete osala biso ngolu na miso na yo kaka tokoka kosala eloko moko te kasi tokoka kokota na mosala oyo ozali tozala na programe na biso te kasi kotisa biso na mwango na yo kotisa biso na mwango na yo na ntango oyo na makambo oyo ozali kosala sasa hivi yango nde ezali motuya mpo na biso mpo nete nkolo ye moko nde atia yango na mitema na biso ekoki kozala lolenge mosusu te ebongi na biso tokota na kati na mwango na ye ete biso tokoka kobika makambo oyo azali kosala mpo na komema lingomba nde na suka tomona nkembo na nkolo mpe tokutana na ye kuna na mapata oyo nyonso nzambe alaki ezali makambo na solo ezali libiki ezali makambo na solo mpe yango epesa bisemeli biso yango katikati na biblia yango ekangami na mosala oyo nkolo asalaki mpo na lobiko na biso nyonso epesameli biso mpe biso azali kozongisele matondi ata tokomona tozali na nguya moko te tozomona ete tozali na nguya moko te ata na libiki moko te bien biso nzambe abwaki biso te me tozali na elikya oyo ezali na bomoi oyo nzambe atie kati na biso mpe yango ezali komonisama mpe biso tozali na kondima na maloba na ye mpe kondima oyo ezali kowumela ti na etumbelu na ngolo ti epai nini nzambe azali komimonisa mpe tozali komona ete voile ezali deja déchiré mpe nzela ezali pole mpo na biso mpe biso ezali kosala confiance na nkolo na biso mpe tokosalela ye koleka wana lisusu biso ozali vraiment na confiance na ye elikya na biso nyonso ezali epai na ye mpe tondimi ete ye akokokisa nyonso mpe akosikisa ngo na nguya nyonso na lokumu nyonso ye akosilisa mosala ne na nkembo nyonso na nguya nyonso mpe na bonzambe na ye nyonso amen ye akosala yango soki biso tozali komitala kaka biso te na utona makambo oyo ya pampambe ezozinga biso mebongi na biso totalela nkolo nkolo polo atalaki meka makambo nyonso ye asalaki ya mabe ti na kokufa ya Etienne bato bazali komona ete moto oyo azali komema mobulu ebongi na biso mena alimwa omoni moto azalaki na kimia kati na ye te kasi mbala moko nzambe amimonisi kati na ye bomoi na ye mobimba ebongwanaki mpe makambo moko ya sika bomoi moko ya sika ebandaki mpo na ye Paul ezali place moko toyembaka tobete biso tokutani na nkolo nkolo moko na sika emonani mpo na ngai ntango biso mpe tozali kokutana na nkolo na sika nzela na sika bomoi na sika na nzela na ngolu mpe biso ezali kozongisa matondi na nkolo na biso amen tokoki kotelema mpo na kobondela tata na biso ozali yo likolo nazongisi matondi na mobuta motema na nga mobimba mpo na maloba oyo biso totangi mpe toyekoli lelo mpe posa moko makasi ebotami kati na biso mpo na biso na posa ete tomona pole na yo tokoka kobika yo tokoka koyamba batoli kouta epai na yo o nkolo moyengebeni
tika ete ezala baananias kati na biso na nzela na yo yo kosalela na nzela na yo yo kolobela yo ozali na makoki nyonso banzela nyonso mpona tosalela nkolo ete ndako yoyo ekoka kozala ndako na mabondeli mpe tozongisela yo matondi oyo ekoki na yo. Tozali kopesa lokumu, tozali kotombola kombo na yo mpona ete yo bimisi pole na yo mpe yo osololi na biso moko na moko, mitema na biso etondamaki na moto mpe biso ozali kozongisa matondi mpo na yango na kombo eleki monene. Amen.